Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance. Bopé Sarabiso toujours na émission na bino kitoko oyo Karine Elubu, émission oyo edaka bino vraiment et pour nako lamba biloko na biso culture to bengi biloko ya mboka na biso bino batozaka na poto partout bozali peut-être tozana na posa o sepelisa partenaire na yo to mobile na yo to pe mwasi na yo à travers émission oyo et ko aider peut-être mobile na linga ko lien mingi biloko ya tant sous bandunda tant sous mabumu aux arana difficulté à rolamba ngo mais à travers l'émission oyo et darabino neni to lambara neni relaxa yo. En tout cas merci beaucoup na Mamila patona Karine Yamado pour l'opportunité. Merci encore de plus na cordon na biso Gloire ngo mazo ça la double travail na chaîne na biso oyo asa caméraman asa réalisateur asa pe cordon. Donc merci pour le service na chaîne Nabuso Oyo. Donc c'est bien votre humble serviteur Beau Alubanga Mona Kitambo ya Tongo qui vous dit bonjour et bonsoir. Ça dépend na air aux huiles Bakou ya Kota Nabuso. En tout cas dans l'émission Nabuso de Karine Elubu, c'est une actrice comédienne qui joue bien. Donc au découvrir j'espère que c'est la toute première fois à l'écran la chaîne Nabuso Oyo, puis émission Nabuso Oyo. Donc à qui je dis bonjour. Bonjour. L'autre Talayo et s'est présenté peut-être na batu ba bioté mais ba mona rayo peut-être c'est combo Mboyaka et s'est présenté na batu. Oui, nga kombo nga bilibilo na actrice comédien na jouera pas mayonnaise Alain Chituka. Ouais. Ina na chaîne bino Karine Yamado TV. Ouais. Pona ko la bino Elubu ya lelo. Bonne santé, santé ça va. Est-ce que dans le groupe il y avait une mayonnaise à l'institut? Non, dans le groupe na été na banda en fait, on a refait un groupe pas mayonnaise. Mais na banda carrière na moi kala. Mais na tika kananga ça fait 14 ans, les nazoni sur 2021 ah. Tika poani. Ah. Na sala des films ka c'est tout. Na tika nanga. CD, pas Alpha Boko, l'honorable. On a un titre film. Si mes collines, Maléwa suite F1. Ok, donc vous avez une ancienne banane, on peut calmer au Tikara. Par raison personnelle, je pense. En fait, na théâtre, on a ça là quand on a un groupe à mon touté. On a pas eu ça Tikabiso, Chuko, Pouloulou. À Tikabiso, il y a rejoué film à Simekoli. Ndai bisinga ibil kene kotika nga na place mobuto ça la film ngepe na tikipe kuna honorable Alpha Bokola monanga asepela na ngami faut jouer film o dina kuta ba grand théâtre na biso ba Sila ba Irsile ba Siara Bibish oza na poto ba Domaze ba Videlo ba Tebele na oyo grand type atika nga pe atika biso disusu na ni Masirika d'être toujours à Simekoli bana maki na ba Tchel. En tout cas, merci. Tokoti année 2022. Nous allons qui est pays na groupe Ozali évolution en oui, nous allons qui kitoko makasi, ya makasi vraiment. Kitoko, ça vient kitoko na kitoko. Na groupe na biso pe et kende kitoko avec mon président mayonnaise Alain Chituka. Bon côté négatif. Ah, na kocha ngote même 2022 c'est bon hein. 2022 c'est bon. Ouais, kitoko. Taraba na Nzambe. Siko olobani na bato mingi batala biso ba jara bino surtout ba fille o boye sima na théâtre peut-être balobi apparence trompeuse ne balobara. Peut-être non ba style ne mutna amilingi na ndenga zala. Bato balobara que non ba fille théâtre ba rabandumba ba raba moins sérieuse. Olobani pour na bango. Te fille théâtre ndumba ta moins sérieuse te. Baba nini bo moko besa mebele non so mutu moko sala erreur na yemoko et ate qu'il faut beaucoup cacher na tout le monde non netinga eza rôle ba pesa nga jouer ndumba so pesa nga ndumba na jouer ndumba ba pesa nga na jouer moi malam na jouer moi malam so botai na et pas chaîne biso ko tanga chaîne ba chaîne muso di banda na kotanga te ya ma pas jouer ki pe wana to jouer ki na bango ba fille à vitrine to jouer ki wana justice
na chaîne wana tozwaki mpe wana mpe nazwaki normal yaleba te ke soki oya comédienne oyaka ndumba toandwa ndumba te toza bafemme mariée toza basala mabala toza bafiancé na biso toza na bachéri na biso ya nde mosala nde esengi tozala nde bongo ya te ke so naza bongo na mosala ya te ke libanda mpe na bongo non même pas na mpe na mwasi bolanda teinture te parce que mosala na nga ata nabandaki suki na nga normal mais tant nakati suki natie teinture ya pembe nasalaki film mo boye film wana ebetaki ndi bayisanga non faut tikala ka boye même ya Karine ya Mado abi na ngai bili faut tikala na quoi faut parce que Diane Kamwanga abi na ngai yengi balokata basuki mingi mais mingi to azara te ana poto to ni mita ozonga kingi le po a jouer azala barone wana tikala ka boye les termes qui n'ont pas de bafana nous tout balinga na poto bika quoi fana kitoko to linga quoi fana to linga ba coupe non ça la ko bien. Merci aux émissions Rolamba mais tout sur la moi parce que émission ma solo pesa rubrique que ça na chaîne Nabiso je pense à la prochaine Bobing Sayo Borosola. Non la question mon ngana tout est-ce que je peux? Ouais, tout na. Aux émissions Rolamba et Lubu. Oza célibataire tout marié? Non célibataire. Oza célibataire. Oui. Mais en tout cas c'est que c'est ngama muké. Aux émissions Rolamba le lot bat hormone de Ningozolamba. Au bout tapété? Non, j'espère que Olamba Ranao déjà. Nalamba kitoko makasi. Nalamba makasi. Ata bato batemina sima caméra ba yebi ke on a pesa alamba. Na mulu ba 100% mais nalamba bikolo nyonso. Ouais. Le lot Olamba la bisoni. Na ngulu na légumes verts. Apparemment, on dit que les légumes verts, apparemment. Nakolamba biloko eko, nalamba biloko nyonso. Il y a une facilité qui est humilité. Yangwana. En tout cas, merci beaucoup, très chers internautes. Nous continuons toujours dans notre émission Karine et Lubu. Tokozalanaye, na cuisine. J'espère que vous avez un commentaire pour nous relaxer parce que Nabi espère que Vandeli TV baotala ba mon peut-être que otaki mungwate peut-être parce que vous avez na erreur bazana baotala yo. En tout cas, elle s'appelle encore Billy Bilonda. Waouh, donc balou ba botonde Billy na théâtre. Il y a solo. C'est bien. En tout cas, merci très chers internautes. Gloire sur Amem Morananga. To continuer émission na biso bon tout juste après. Voilà, très chers internautes, nous continuons toujours dans notre émission sur Kotozoa Awana Cuisine. On a mis en place Billy Bilonda, Ateli Busso, donc tout le monde est au Sombindunda, au Sombingulu. J'espère que vous allez bien. Très bien. Bon, mon accord. On a très bien dans l'Angulanga, Ezawa. Dans ça, il y a moi sauce mais sauce vraiment thé comme nous avons les légumes nanga nous avons bon chongo solo au salon déjà bouillon nini ngulu non to sango bien mais bouillon thé nous avons moi sauce mo bouillon ma tout moi même poivron mingi ezala pour et ça lango bien comme nous avons la légumes verts déjà eza il faut ça lango bon ça depuis nanga nyonso déjà c'est tout et voilà na otiki la yo expliquer vraiment batota la yo bien dans la micro. Ouais, nana dunda nanga. Mama, pesa nga. Nous allons les légumes verts. Nous allons bouillir. Oh, non, ça lui va mouquer. Puis on va mouquer, maman. Nous allons là-bas. Batumbaka derrière depuis kuna. Parce que quand on va noir au poisson, sauce et ma noir thé. Et on a salé bouillon, on a gratté, bah il est le mois.
déjà basé monsieur elemaka te vraiment ka ngule ume na moto eza fraîche mais omoni ke umeli quand biloko na balongolongo yango te il faut sauler bien pesant. sikoyo épice oyo nakoki kotokisela yo natokisa ye na ndembi na nga ndambo ai tangawisi céleri ndambo puis na muscade donc nakotokisela na totie mwa kibe marinade na nga poivre blanc na poivre noir mais poivre noir batiaki ye na suka parce que il faut otokisi misuni na poivre noir avant akomisaka sauce noire il faut tie na suka soki misuni ekende kobela okotie na suka mais poivre noir c'est bon. Il faut avoir tout ces épices, surtout mbala moko. Le contraire, ni muscade, il faut tout tenir ni mon pembe inano. Dès maintenant céleri boye. Bango e botaka mai. Mon olia musuyu na mamu mo ya muscade na kati ya biloko. Il faut tout amanano. Ba comme non poussière. So ba tumi bango préférer asa la muscade ya o de ba sala déjà o ya poussière wana. Mais le contraire o ndé azar naturel a bien makasi. Pas pour wana ba produit chimique wana. Il est très important dans le biloko, surtout au yamboma oyo. Ça rappelle bien ma caisse. Tout ça comme ah c'est un ici. Ah très important dans le biloko kolia, surtout dans misuni. Il faut bomara bazei, abomara biloko ebele. Surtout biloko ezana ba cholesterol na ba mbisi na ba cuisse ba mipanzi wana. Faut chaketa ngawisi mingi. Mino membeleza minu te
Moi, ni nanga ndambo ekota penda ti amkuwa comme toi le temps on muta ta fond penda mukwa penda ke épice penze ekoti to da mona to bisika épice kana ai na ndemi na muscade sili mais il faut chaka penza bilo mingi chez moi de ton na pendambo c'est bon boye ko boye fona ngulu bangulu so soma na wenze bazi pango te funa opasang openza ko sokoli yango penza so on na 3 mai so da parce que ma moto bato da rasa so ma moto c'est bepisi mbala moko nyonso tout ala yango bouillon pour alia on boit bien 3 mai après na on bepisi toki penza toki elembi lina ocha siko biloko na ngana kati ko ba poussière a wenze ba mitu kezo le kana ezo telengana bato bayebi gambele siko bateka biloko wana biloko eskete kama Jean-Louis Tamuke même ça bepiso bepiso na kati pour moi qui marinade hein il y a marinade boza ils a bien marinade ils a qui moza naturel il y a la maman na tout na biloko nyonso tout ils a légumes ils a la sauf ka pondu na nduna ya kokota te akokota ndambo mais il y a mimi pona misuni a bien a naturel papa ba ki mususu wana tout ça il a kana tu vois que eh qui be pia ka malade pia boye oui ça ba ki be pia malade ça et aka bien en naturel on a déjà poivre blanc nanga na biloko choka ndambo kwetu kama non ba pisanga nini je vais comme OK. Voilà. On va le penser bien. Bien moko. Tu peux m'en vers moko. Pour me soutenir na légumes.
Ça va, c'est bon. On va na moto. Voilà. Une paire, on finit quand même. Là. Monsieur Boye, ato kapeza. Ata pendant 25 à 30 minutes. Il n'a pas de boye. Pour nous le faire toka bien. Pour son goût la toki bien, ta belle bien, des pierres à tenya. Nous comme on met bilia, il y a le corps, on le côté, il y a le côté, parce que alliant ou la mobesu. Des fois toki ça m'a bien à lembi, et puis c'est côte si tu n'as mis quoi, ou bien qui est, et puis on a sur le pena robela. Qu'est-ce qu'on a cherché au bépis n'angai. Et puis jusqu'au temps on a ça là, ndunda nanga. Dunda légumes verts. Et la banque vert, nous surtout dans mon petit dans ma cour. Tu penses que la seconde mais non, peut-être que bah c'est mon corps. Cuisine a besoin de monnaie, les moko. On se rend à 3 fois. Il faut vraiment ébélé parce que nous avons barazelo. Ce qu'on se relève bien, aïe. Nous avons pondu. Il faut se relève bien là. Ma ébélé. Se relève 3 fois pensa aux autres. Nous sommes là à salir nous dans la 400 na mbeli. Moi je suis comme ça. En tout cas nous non na mbeli même.
sikoyo ya mibimba na bo sikoyo yango bien okata on na mbilika yo mais nga na préfération na sa légume vert na nga nakata eka na maboko sikoyo na 3 mai na nga kashi na maboko tie na moto na bicarbonate na nga toki après na passango sur 3 fois les sauces pour la bicarbonate na esila sana ya yananga abundela kanga kama Yesu abundela kanga abundela kanga Yesu abundela kanga abundela kanga kama Yesu abundela kanga abundela kanga et le limbisi siko bien ça les pour azala bouteille de bicarbonate ko batu na ngai yango bilo da air nyonso tournage on appelle na temps ko lamba ngai no lamba na temps tourna du lundi au lundi te quand même na peine na temps OK na peine jour moko ya repos ni bona na repos to répétera lelo mais te na émission na nga e lubu il faut na zala na la sa ba fa na nga ke Billy Bilonda mamu Bilonda ape na cuisine alamba ape apenza na lambi pe na ndako penza ko baso tunanga be ya Billy yo mto lambi biloko na lambi penza na mulba na lamba ka nyonso omne tap na nga ya na chamai na nga ya ndunda na moto jaino songo moni kama na yona olamba sa nga fanta na olamba ninyo yo nga mutetela muluba fondi ma master na o bilo alambaka Jaino Songa, maman na Idrissa, beau garçon, abotelanga beau garçon, maman beau kilo, na Paris, hein, ma copine privée, naocha bicarbonate nanga, naocha omibali, poanini. Nous avons bicarbonate, comme des sortes de bicarbonate. Pour être dans la pharmacie, il y a bien. Ce qu'on a vu, c'est au Wenzi, au Baumo Sangsa.
bazwaka assez de table na bikamoni basangisi place moko mpo evimbisa yango boye bango baluka clientèle na bango te soso etie moko boye omoni esimbi te ebimisi ndunda 2 couleurs sono etie mibale boye nde etie ndunda na ngai na boye ekoki etoki ebimisi yango siko faire yango etie yango mibale biso omeki yango awe kamena monono mpe na mungwa na mungu nde eza boye ye toma kaka osumbi kaka ya pharmacie wana kaka otie na ndako ondo olambela ko mwana esilaki nazwaki ntango osomba ya pharmacie te nde nasombi oyo ya wenzo kaka mibale mpo nazwa déception te bon tout à fait il y a une vraie bicarbonate il faut changer maille couleur on veut changer maille couleur il faut ça la maille mo bolo mo fulu mo boye on a que bicarbonate c'est original mais les sali boye te ba mo ko sangisa yango il faut ça la ka boye na chiboye na sala ni nanga fona balole atosaki na seki mai te atokaki na mai na ye moko konde mai kauki bofo basoma mai ndambo mino tianga kopo bebe omoi mosusu wana nazwi couleur te totokisa ye otie mai akubisa ye ifunano atokana na mai na ye moko abotaka wana akisi mai nanga boye siko atoka penza siko soma eka nde kauki ale nache d'épices nanga ici la poto siko na ndunda belle fille ah ngulu na biso lembi ebeli ngulu na biso ebeli ngulu na biso ebeli osko mocha oui nous on a des pète makasi non chama winanga ezala ningi te ezala noka boye ngulu ye moko azali na wili déjà wili comme aza eloko ya fufu ezala wili mingi te
Zungu chobo parce que zungu il moto noki. Et y a ko comme noir pour rien. Poivron na matungulu ndambu monaka nasalaki liboso kotie mwa céleri nanga moko lisusu céleri c'est bien chesko na moko tiesu mwa céleri nanga su moko nde mie na kotia te parce que ntiaki déjà céleri mpo mwa vapeur nango wana epesa comme ma sauce ma rouge te et ma moi normal moi chambo maka moko moi chambo maka moko boye ngo esila oyo etikali leo biloko ya ndunda moto amona bi boye na loso nde c'est bon fufu mpe c'est bon so na milongo pembeni mwa légume pembeni mwa pondu mwa ndunda mwa ngai mwa soki eleka kitoko toka mwa moke mpona changu na kati ya mpe ça dépend moto soko nini okomona nini tomate ezala mwa mingi ebima ebele ebima rouge mais ngai sikoyo nalinga yango sikoyo boye nga so nasala misuni nanga sauce sauté nasala sauce sauté te mais sauce blanche tia tomate ka moko ezalaka mwa boye moi chambo moko me matungulu na poivron kaka nde ezala mwa mingi te moke kaka boye c'est bon soupe ma noire te poso otokisi ye mpe mingi te azalaka moke boye ngu yango elembi na mokuwa ezolongwa yango moko seke elembi kitoko na otie mai te azalaka boye azalaka boye
abela ta minute mpona ka babiloko oyo elemba moke poivron oyo elemba tongolo c'est bon oza na kabo kanda alobaki nde nalimi yango boye kolia mpe na kwanga ete kolia nkana fute kwanga loso makemba pomme de terre frites nde nasali yango boye sima mungu wa moke mpona soki mosusu wana ezwa voilà oh c'est bon nakokita na ngango mpona ngulu tosuki awa mpona ngulu tosuki awa mai nanga etoki atia ndunda comme nous avons bien ma capacité kuna tuchi mwa ai na muscade chebe ndem kosokola ye mpe bien ye mpe akotala na mabele soranse mpe bien sokwama lelo mosu olambi légume boye to misuni osokola mpena bien misiko bepise bayo nyonso bandembe na baseleri boye il faut kosokolaka yango mpe bien yango mpe ezalaka na bazelo mpe parce que ebotaka na mabele yango moto ebotaka matungulu sokola yango bien te boye na bazelo tala biloko bazelo ebele yango bien zelo boye uti wapi zo nde bepise zelo na zelo Ils changer de la couleur. Pasi ntango yango ebela kuna nacheka mbala moko tiango litungulu poivron ail est-ce que c'est bon naboka mai oyo
ya bicarbonate. Choma ya pamba po pelongola je nyama ya onje so bicarbonate nanga esili nake mai échange ça sko sauce nanga ya légumes. Não é isso. Será? Isso não é legume. Vamos que? Vou ficar muito na cá. Onde? Tasco. Épice não é. Chaka tomate nanga moko oya mukio moko kaka poko mise yo rouge te pasolo nanga on va chercher les ala mibimba mais c'est mais nga kaboleka deux parties kaka pourtant na nzoto bato solo biso bien akende mnoko mboka njilu ara très pro ba papa ba solo mingi kola mapundu boche solo légumes verts boche solo ata misuni pe acha afika solo kocha solo na kati kocha solo so ba oso c'est les légumes verts au cheboé échanger couleur bimo bomona kande za ka vert na ekaka nga lamba ke ka boye légumes verts nanga po c'est plus na chena na ndunda yango pe nazo chana nini elengi nanga pe na chipe mwa muke ya vert qui ba ya nini parce que ça ya légumes faut chaka kibi ndaza na moto nako chepe nyoso tout te che ndambo faut cheka ndambo kaka to penza beli fa bela penza na moto
la moi va perdre na biloko quoi. Ndunda nanga sokoli 3 fois hein pour na c'est vrai sokoli on bien intéressé boy na olier ndunda goût faut passer bien ozima ina no boaki supplément 3 fois pour na bicarbonate longo. Donc on va dire rapidement. Bon, il va piment dans mon coin vert. Il fait ça bien là. On va que moi maï pour atoka. Jules O solo et bella. Voilà. Et bien là, on va les faire dans un caboué. On est caché comme moi qui bois et moi qui, moi le tongo, le mandembi, moi solo et céline. On est caché à caboué. Les légumes ne font rien. Auto bateau bah il est dans l'ambi la légume vert. Avec Billy. Alamba ya kaboy achama tomate moko achabe pisi nyonso tout maka vert Yann BDK au moins sur légumes verts mon vieux il a bien que mon papouche Yann BDK na Belgique voilà nous on a un belly légumes verts nanga et belli nga so nyanga okiza la boye siko anya o eza la siko boye nous une étape ya fufu ya badibanga Pardon, mas eu não pour les faire.
me monene boye andimi kokuvelanga moto akele nazalaki alokoti apesi valere yango nabeti tolo mpona sana yaya na ngai abundelaka nga nkolo yesu abundelaka ngai akotelaka nga nkolo yesu akotelaka ngai abundelaka nga nkolo yesu abundelaka nga akotelaka nga nkolo yesu akotelaka nga elombe ya bitumba na ngai Bonsoir internaute, nous sommes arrivés presque à la fin de notre session de réunion l'état de déjà là. Fini, on peut expliquer pourquoi je dois la mission de la mer. Vraiment, il est dans la maison. Expliquer bien surtout, bien saluer bien saluer et puis c'est tout. On comprend bien ça. Oui, ben, invité au hasard, c'est possible de proposer bon, pour proposer bon à la fin, mais tout le monde va se présenter. Bonjour. Se présenter, son nom. Lakisa ngai te o bolingo nini oyo bolingo nini oyo nani akoki kobima lakisanga bolingo neti oyo ya yesu oyo nkolo yesu abundelaka nga akotelaka nga nkolo yesu akotelaka nga elombe ya bitumba na ngai nkolo yesu abatelaka bana na abundelaka nga yawe nkolo yesu abundelaka akotelaka nga nakende lisusu yesu akotelaka nga elombe ya bitumba na ngai nkolo yesu akotelaka nga akotela ana na bitumba penina apesa ye samuele akotela daniele na libula bankosi alongisa daniele abundelaka nga nkolo yesu akotelaka baoyoye akotelaka tamalawe nkolo yesu akotelaka banene ye elombe ya goliata suka na maboko na ide papa ya bana na ngai kitoko makasi wana nasir eza vraiment kitoko nyonso normal 10 sur 10